ebele nayebi ke boza déjà ebele liboso ba etano na bino ike pona kolanda biso so na lobi biso ezabongo Canal Presse La Liga, le meilleur championnat du monde. Bolimbisa biso penza makasi pona retard auto bandi émission, il y a un embouteillage énorme à travers les grands acteurs, il y a Capital Kinshasa. Donc, pour nous comme à la place à Moussala, il faut ça là beaucoup de gymnastique, amis téléspectateurs. Quand cela ne tienne, c'est ça. Donc, ça n'a pas Kinshasa. Tout ça, wana bolimbisa biso encore une fois pour un retard, encore une fois mbote. Alors, tout fungoli Santiago Barnabéo, tout fungoli Camp Nou pour un 5e numéro à poste amis téléspectateurs. Serrez vos ceintures. On va dans quelques instants décoller. Merci. Mouyo le maillot, mais évitons de confondre vitesse et précipitation. Merci. Na équipe technique, na moni Couparbo la Koti, na moni Rodil Wadio, na moni Freddy Takidi, na moni Joël Pembele, na moni Pati Sumbu, na moni Nani du Sougim pour tous les grands maestros. Voilà, les sélectionneurs français d'idées Deschamps. Merci. Na équipe technique Oyo. Alors, Joël Pembele, toujours et encore, Joël Pembele, coup de gaz. Apesimbote na Gelor Lutula, le parsec du chef, Papa Billy Kikouni, les dragons de la République, son éminence maître Kazi, président national. Mais président national, il y a Nini. Ah, Congo Uni, hein? Voilà. Son éminence maître Kazi, président national à Congo Uni, papa social. Ah, Joël Pembele. On va papa social, bah, combien? Hein? Ah, papa social, Otoyebia, Ibani Wangiringiri. Bon, son excellence, maître Kazi, président national à Congo Uni, papa social, wana bambote outi paya, Joël Pembele, coup de gaz. Merci Nabino. Alors, merci Pembote, na Francis Moussoul, la nouvelle génération politique, la nouvelle classe politique, Francis Moussoul, na Pessi Mbote Mingi, bana ya de bonhomme, Bosambouyete, 2023, Yango Ezagoya, Francis Moussoul, la nouvelle classe politique, la nouvelle génération politique. Francis Moussoul n'a pu ombote. Maluma Voka n'a pu ombote. Na Israël référence. Voilà. La référence Israël. Na couloir Madiankoko. Na matonge wana soko kote li kota Kalamu. Ya komi na Kalamu. Ozo yaka couloir Madiankoko. Mona bakoma la référence Israël, la référence. Place Mora Kitoko. Ya ye Maluma Voka. Soko vanya na okatsa lokolo ozalokwa na poto, ozalokwa na Londres. Maluma Voka. Na pesio mbote mingi. Ici ko zolanda biso na bosani yote. Merci. Mbote. Na yemoko Fifi Bashala Bichilix mode. Ata bakangi koto yoko bimela koto. Fifi Bashala Bichilix mode abiera ndeko Zulu. Merci. Bokende binonion surtout. Kunezali recours à l'authenticité. Babako sa era Mobutu. Okozwango kaka pa Fifi Bashala na Bichilix mode na Bandal. Na avenue Kasavubu. Na Rechibangu. En face à Galaxy. Non loin à bloc commercial. Fifi Bashala 30 ans d'expérience. Bako Loba Bako Lembe. Tobengue na 085 27 77 966. 085 27 77 966. Fifi Bashala Bichilix mode. Bokende. Bokozwa bilamba kitoko ndenge kozula lataka. Keno ozwa pas Fifi Bashala. Merci amis téléspectateurs. Alors, bon retour. Na Werason, le roi de la forêt, après un mois passé aux États-Unis, Wera est rentré, je crois, samedi, hein, c'est ça que je m'accuse. Mercredi, donc Wera est rentré à Kinshasa, Yewana, au aéroport international en Chili. Un mois, aux États-Unis, Wera Kenaki a paiement. Vous voyez que Mampata, Nabana, Bazalaka Kuna aux États-Unis, c'est tout à fait normal. Papa ya libota agerota la mama agerota la bana avana bango kuna kitoko Werason yewana zonga ki mercredi na Kinshasa batu bakena ko yamba na aéroport international ya Njili le roi de la forêt na tango azana résidence na ma campagne bazalaki na papi kakol donc Werason azalaki na papi kakol bakena na États-Unis bazongi kitoko mingi yewana Werason azobima na aéroport international na Njili ezaki mercredi
Si quoi azota la biso na résidence na ma campagne et pas wapi acha télévision moka mobi mananda kuna ye ba changer ka chaîne té. Batika kaka canal kin pona canal presse. Donc chaîne TV moko eza destiné kaka pona canal kin. Soko meki ko changer chaîne wana kebo ko suspension na ndako ba ko benga na yo. Le roi de la forêt, bon retour. Na pesi ombote mingi, merci. Okenagi malamu, yona papi kakol, bozongi pe malamu. Namboka na osiko activité na yo, okoki ko continuer parce que c'est tout à fait normal après avoir ko travailler mingi, et senga kapé faut muta pema. Ndetinde ko zulu na ko pema na mois de mars. Merci. Ouera sur les rois de la forêt na bati le rôle ozongi, to kokuta na to développer, nenge to développer kakaka. Merci Serge Makoso. Alors Naïb Sabana nous surtout à Kalamu. Le rendez-vous est pris pour le vendredi 3 mars 2023 chez Maître Toro. Na Yolo Kapela na 15h30 de Gozola Rosalawana chez Maître Toro pour solo la nabana ya Kalamu. Yolo Nord, Yolo Sud, Kimbangu, Vemé, Matonge, Kauka 1, Kauka 2, Kauka 3. De Gozola Rosala le vendredi le 3 mars na 15h30 na Rosala chez Maître Toro. Pour solo la nabana ya Kalamu na cadre kaka ya Jésus Funa 2023. Donc le rendez-vous est pris le 3 mars chez Maître Toro vendredi 15h30 Rosalawana poto solo la nabana Kalamu. Deuxième rendez-vous le 31 mars clôture à mois de ya mois ba maman Rosana Bandalungwa 250 maman ba Rosalana ya ba uti Funa. Toswana bango pour la clôture, na bango na thème pour développer. Le 3 mars, au Parbola, tous à la chez Maître Toro vendredi. Tokutani Nabino vendredi. Merci. Alors, Serge Makoso, na occasion à 47e assemblée, à 47e session, il y a la fédération, la société à droit national, SONAS, leader de l'assurance dans la République démocratique du Congo, et organisé qui mobangé na dîner total à image mutatinde biso comme on a déco chargé à communication et la société nationale d'assurance Serge Makoso. Na occasion il y a 47e session il y a fédération des sociétés d'assurance de droit national FANAF na mokuze et sengeli koyeba que l'idée des assurances na kati RDC et zalaka bongo SONAS yango ba organiser ki bongo mobange na dîner awa na salle ya panorama na hôtel du fleuve et si ka wapi to mona ki présence ya ba cadre ya ndenge na ndenge pe na ba participants ya FANAF. Bon nimelangaike to mona ki présence remarquable ya ministre des finances Nicolas Kazadi. Kasi bon nimelangaike to mona ki pe présence ya PCA Kumaboni Robert PDG ya Daniel Masangu Tambwe. Kasi tangu ye moko le number 1 DG ya SONAS Maître Clément Désiré Kabongo azwaki maloba abandaki nanu ko témoigner gratitude na ye et pas mokonza mboka Fati Beton nini andimaki 47e session FANAF esalema kitoko na RDC simana yango ayaki bon ko remercier ministre des finances Nicolas Kazadi pour la disponibilité puis accompagnement na ye na SONAS pe ayaki les sous bongo ko remercier batu nyonso oyo ba répondaki présent na soirée oyo DG ya SONAS ayaki les sous kotalisa ke FANAF elakisi échange pe partage na simana yango ayaki kobeta historique ya SONAS pe atalisaki na bango SONAS ezalaka bongo na 26 provinces ya RDC kolia komele ezalaki yo rendez-vous ambiance ezalaki ya kosakana te côté ya musique soirée ezalaki bongo agrémenté epa ya Zangu Balkalala na la diva Barbara Kanam Désiré Kabongo DG ya SONAS oyo ozali kosala esi endimama pe ezali komonana po osepelisi motema ya baparticipant nyonso ya FANAF boende ezalaka fanda na ngwende na oyaya keyo oui. Voilà. Boti kolanda dîner oyo SONAS a organisé qui dernièrement na niveau ya Fleuve Congo Hôtel. Amis téléspectateurs, une émission tout à fait spéciale. Bolanda qui sport tout au long
il y a semaine de Tolobakango, on a besoin de la communication na ye, toko yambaye ye moko. Condition zalaka moko, boyebi condition zalaka c'est la direction commerciale, il y a Canal King Télévision. Bonandaki sport, amis téléspectateurs, j'ai le plaisir de recevoir en direct l'honorable Mike Mukebai Kosso, élu il y a Kinshasa, cadre nakati ya ensemble pour la République, parti cher il y a Moïse Katumbi Chapwe, honorable Mike Mukebai est déjà dans nos murs. Il peut faire son entrée en direct sur Canal Presse La Liga, le meilleur championnat du monde. Voilà, il est là, honorable Mike Mukebai. Azokote Labiso, honorable Mike Mukebai, a outi ko séjourné na Maniema, mingi penza na Kindu, toko solo la yango, 3 parties na émission yo. Qu'est-ce qui s'est passé na enrôlement ya mon mboka Salomon Stadela na Kindu? On va en parler. Ça s'est dit à Kinshasa. Moïse Katumbi, Matata Ponyo, Joseph Kabila, li solo ndete bando betama. Ya solo to alokuta, tozana Mike Mukebai na kati ya plateau, démolition de construction anarchique. Il est député provincial, on va en parler avec lui. Et puis Toroseli sana les contrats chinois. Mike Mukebai Kosso, bon retour à Kinshasa, pe boye malam. Malam, moi il y a la tisumi sali puta le quoi ayo kasi. Oh ya yo na ko ke lango zu apo ya yo za bichilix. Ah, Mukebai razo. Na ko lango zu makasi parenthèse wana. Mike Mukebai Kosso bon ndeko. Kolo ko batela bana na e, kolo ko batela Congo soko to tiaka elika afeji sekedi Congo bunga kala. Congo mutezo mata boy. E mata kenda Congo ejezo mata. Congo makamezo kende kitoko. Na yo na yo. Oui. Omoni bijane pa yali wana ali moke. Bijane go koma 30 milliards. Na bisu yo. E ya moke. O ba ko beta tolo na ya moke. So biso to sibo konji. Tango to boko to mati tango ko leka wana ya liboso. Ya mibale. E yo mata pona bango. Tuna ba kongoma so basiba yoka na sani na bango. To na la libenga na bango ba yoki budget mati. Eyo matapona moyibi na bango. Mukonzi ya kanyaka. Mukokanga na pesonda kisa. Oui. Engumba kisasa. Po kaka budget babaka ya gouvernement central mata. E bonga ba gouvernement ya ba province. Engumba kisasa budget mataka. Engumba kisasa tambongo ya lebela. Mbongo ya ba we ba futaka. Ya ba taxi bis ya ba futa mikonyonso. Tunelanga ingobila na mboko tsobasaka na ngoni. Na 2021, mbongo ya sengeke kota 20 milliards de francs congolais. Le quoi 10 millions de dollars. Na suka mobu kotibe 150 000 dollars. Le quoi la kota 800 000 francs mokolo. Soko sangisi ba wewa, ba taxi bis. Taxi a futaka 500 francs. Taxi bis na mokolo 1000 francs. Bis 2000 francs. Nami tuko ya mikro etambola kana banga bakuna, oya makomi sato. Ba moto gizi. Il faut 500 francs. Naba wewa ba so 400 000 wewa na kisasa. Nyonso wane kota mokomo 800 000 francs congolais. Nyonso wana kelo tuni na ngango bila. Na mbokoso. Tokozongela yango tanto comme na sujet à démolition ba construction anarchique na ville à Kinshasa. Moi qui Mukebai. Oyebi ke bino ensemble pour la République moyen terre. Beaucoup ti batuntoki ti ba boy ko homologué stade ya Kibasa Mali bana stade de Marti po ba match beta makaka na stade da bino na maze ya mazeme na Kamalondo ndeko toza tokema malembe hein nazolo bana veya na bana DSMP bana naissance bana lupopo toza la bajobate po esika ya Masano stade eza homologué ba pesa ka ba condition Marti il y a une infirmerie là-bas esika osoko Mobeti ndembo azui pasi oba gogo zongo sena bomo liboso teba kumba na l'hôpital yali na tuna mati tribune de presse yali esika oyo yo mo pasi soko ye ozui portable na yo otie wifi e yali mbongo babimisa balia wana taka tumbi ngai na kenda osa mwa masano na nini na salle de sport mati masino ya kuna masine depuis na habité so banda sa mat et kufa nyonso nga kenda na poso na yenga j'ai fait un peu de fitness là-bas masine kufa nyonso hein
ba pesa bino babi voici les conditions banda pona mati ba homologué yango elo musu ba senga yo ba benga ka ba tourniquet pour kota biloko ebaluka boye etanga ba to ba kota na stade ya Mazembe tourniquet yali awa tourniquet yali esika ya nzongo ike na nzongo inene ya mati yo kocha solo kuna Katumbi bozoba bokona bina moyibi ya na monto Katumbi kasi soba to balobini na pasa ba bona kikiteke kikumba na délégation ba inspecteur est-ce que les conditions ont été remplies pour ni toto ko tisango politique oh na ko tangelo biloko na tangi ba Hollanda biso o ba mamba musu bete ba kuma ba yende boy où sont les tourniquets bo ba lingi te stade ba bato ba okota boy boya ko bato on a vendu non moto so akoti stade yango mo ko tangi 1 2 tourniquet oyo eloko ebaloka so okota stade otindiki boye baluki moto ati yango wana naotomona en Algérie biloko nyonso wana eyali awa boko sa s'agit ya francophonie bapanzisa yango bakoma eloko ekoboma mboko mba mosu mpe bato bakoyeba te bino bapanzisa pa mopanzisa yango ata so bapesi ye mwa kama ya dola oyo bakoba na ye batie na yango alobi j'ai à francophonie bapanzisa yango bakomi 57% réalisation des travaux kaka lobi nango esusu bato aoyo fabi grand retard dans les travaux wana esusu Katumbi jemsaka Félix kendo se s'agit à francophonie ozangi mbongo kasi salisa yango sikoyo baso nyoko mpo osalisa yango bakolalisa bato bakoya mpona masano pape bakolinga balalisa bango na campus tata masano yali na stade mati bato balalaka na campus bakitaka oyo efa kondima yango tango bakoboya yango Katumbi bokonzi oyo ezanga mayele oyo ya moyibi ekoboma mboka bokomemisa Katumbi ngambo alors ce qui fait club daring le popo babo betala nani c'est pas boye etali bango babo c'est que y a un problème etali bango ngai na yawa pona ko makambo wana te etali bango ngai na ba makambo mboka so baboyi etali bango ngala landa pe makambo ndebo mingi te politique ça nga passe na motema mingi so na bakisi ya ndebo na ya kufelenge Mike Mukeba ikos alors que la politique alors fallait to funga la noana parce que ils ont le maloba mingi na Kinshasa comme au PC éclairage selon bino c'est bien alors Mike Mukeba outi Kindu Maniema to agi na Kinshasa to moni ba image nini le cas qui pour Salomon Stade là à s'enrouler et là quoi liboson de ko na tema bolongo na se na pesi nzambe ya ngolu na pesi ye matondo mingi mba musumbe lelo tokusano awa wate mba mususu mbele okite Samuel Skadela babumi ye mba musumbe okite Laura Onyemba na mayele na ye wana ngopo na Congo o to na ngona posa na ngona asa pour public mbele okite babumi ye bakana eko boma biso na pesi pe nzambe ya ngolu matondo na o ya biso akufi o babenga kaye na Kindu Nyoka Longo na pesi nzambe matondo lokwa ya lobi na pasi na mawato pesa ye longonya pesa matondo na pesi matondo na ba oba zokaki pota tukumitano na sambo 57 BC ndeko tokendaki pona enrôlement ya Samuel Skadela na Kindu tobimi tokei tobandi kotambola tolongwe na bingomba na biso na ndako ya bingomba na biso ya siège ensemble totamboli te nzela ya kimolai potoke na basoko yali lokwa libanda ya Kindu yali zinga ya mai ya fleuve yali lokwa mboka c'est quasiment un village dans la ville de Kindu tokei tokomi topusani toleki nini oyo namoni ndako ya parti politique ya nani ya Mozito oya ko batone bafundi biso kuna biso to bukinda ko biso to ko buka ndako ya Mozito akoma moto ya Félix Tshisekedi akoluka biso makambani moto na ye na Kindu afundi biso bako beta biso mabanga to akina ngonga ko buka ndako na leka ko ali boso to nazo akisa ndako na ye za mobimba ba memaki bakiti ndako ko ya na kiti ndako ya parti politique nouvelle ata molangi mo babukite aucune vitre cassée ndako za pembe so bato basimbia ngo moto basimbia soko akoluka mosane pa fait c'est que dako luka mosaka kuna akomaka ba tribune akoma isusu te les données qu'il avait comme premier ministre comme le quoi nganga akoma isusu te sika akoma isusu tribune nani il a épuisé son potentiel akende pas fait c'est que du kuna atika biso na kimi to le kinda ko na pe ba parti politique yo yali na santé vie ya kuna za na mboka to le kinda ko na ye to mona bo bilenge ba bimili bo so mabanga ndeko mabanga ya kosakana te ba to muso pa na biso ba kimi
na pesa Salomon Escadé la Longonia na banza l'autre côté azane moto bombo ya malamu wana makoki na mbongo na et tumba politique ya kubanga te bato babine kota mutuka tozongisa bina ozonga te to okenda na okenda rollement na mboka ngala okenda te na suka awana tanga ozoke na rollement mabanga moko na biso aye ko benga purushi bati biso purushi misa totomine purushi beti masasi ko to fungwenza tango to okenda mabanga ngambo biso balete batongo ba olemba nzoka bakani biso po yali eloko esami na gouverneur o ya IDPS o babengi na kwebiso makambo IDPS akosala manyema okweba pwani manyema za okufa na ko kawa bango ye makambo ya mayela eba ate ka ko kundolo makambo zanga tina na sanzete soko bobenga ka soko kabuya Augustin ngai na secrétaire général lingomo ko IDPS na okenda na ba France 24 na ba TVC kolobela mboka yeso mona yeso baba makambo bila IDPS so na France 24 oka kuna ba yambia Eric Ngundu porte pa ya fechi yebe na sanzete pona kuswani sabatu mayele ya mboka zakate na kuzongela yabo kwa koyuka ngai tokei nzoka bango bazo kati po elamba melengela mina gouverneur na bango Mangala Idrissa tokei tokomi na été olisikaka o esengaki te enrôlé nani Salomon Escadé la asanrôlé na été olwa comme na mambole ndeko Salomon akoti na liboka bato na kati mabange bandi na taile onyembanga bi onyemba to lungu aboni kindu totiki musika kufa bato ta na kepa moningo abengaki mpulushi na tuni ngabe ko benga mokonja mpulushi akindo te exception mpulushi atokufa ndo benga mokonja mpulushi po mo ate bakana kibiso ya gili kopa mokonja mpulushi akoyamba te pa kangi chombo na kepa mpulushi akira bango ndeko tokobima aboni o masase sibiso ngabi tokufia mpulushi mi bale bazoki moko awala liso parce que yena ça mabanga bandi ko ya oko be pa ko utate wana mabanga ya omoni oyo ba brique ba tongelaka ba tempelo ya ba katoliko ya brique rouge ya ngonde kuna ezali na basoko musoko juyo moko na motonde ko na ebite soko ko lamuka sika Salomon Escadé la sidisi enrôlement abimi alakisi kalatina ye yango awa nde kufa na biso epai bandi yango tango moni abimi awa boyi bango ba moni alakisi kalati ba bimi bilenge mabanga Salomon Escadé la esika zali wana alakisi na nzemo so kete azongi na kati na ba o nyonso alaki na ye wana pembeni ba zongi na kati epai lo onyemba ke ngana yebite ngai mo epai na yabi na ye mbango na kota na bango na kati ndeko nkolo abatela o big wana o so zonga na motombelanga na zongi ate ko ba pe moi boxe mokia ka moi bena tebu ebeta o pu ndeko mo so azunga na loboka bi ko tia moto makasi to kufa tokei lo onyemba akenza mosusu omona ki na ko bima sapato poto mbati alataki pantalon ye pasuka nyonso bango batikali bakoti na kati ngai na kei moto mwenga pembeni tabi misanga wana atiki ngai na tikali ngamo nako mitu na mboko na kokota api na bina bomba na tana ndako bato okolo na ndako bato nde bango nde bako kana bino baye penza ko kalinga malamu na kati kuna be ko kota ka mboka kubimaka na yokuta na mwana moko moto tena me na Swahili ayi misanga na me mayona bimiswawa po na ata sumisa pembe bayebite to yakibiso so sumisa pembe mo bato ati pembe koma kingambo awe bakobomoka po na pembe mwana wana tenga na moto na ye moko na kobanga pe na bi oyo akokumba ngapi ndabi misinga ite na komi na ndako epa ya Salomon na bi bandeko bakufite motema belikolo esika batikali awa nde penza liwa bilenge wana oyo yebani te bali bilenge ya IDPS basangani na ba mai bayaw bando buka maninisa fenêtre ko buka bazi cocktail molotov na kati bazi nzete batie moto baboki na kati babi lo luka sans to tumba bango soko gozo ngisabilili wana la kisayo elenge oyo asali te bato babika ali wana soko gozo ngisa tele elenge wana azali pembe ali sima Salomon ali mona libota na bango atambola kana ye elenge moko makasi Salomon obi na eko batela ngai te mabanga ezokota awa batela bato mosusu ngana ya kola na se batela bato mosusu bayokani babi tokokufa
tobima libanda oyo ko ba tumba biso mama toko ndokufa libanda ne tumba to mibali samo abi tobima nde lenge wana azunzeta moto wakotseka bambi yango moto ya akotseka yango na kati bafungoli ekuke porte babimi kasi lobiko ya monene na bango ko uta bitango bako bima paroisse catholique ya lipembeni sango ayoki tekuna bayeba boma bato sango abimi ndeko bima ya sango ko pekisa bilenge wana sango azoki nde tango ko pekisa bilenge wana na tango bango ba Salomo ba bimi na baninga ba soyo nde Salomo ba memi ye mbango na paroisse baningo batikaki na shabala nda Salomo bango moyi na kangi na bango bilili awa mabanga ta mabanga nyonso kwa na moto pona ko boma moto ozoko mona mabanga ya kosakate na moto po balanda Salomo na paroisse ndeko nyoka longo nde babenga kaya na kindu akufi soko mama moko azasi na Salomo na pesi yo témoignage ko le po ye mama wana abombani pembeni azoka nde bato sila na ye moto pe mekomo ke bakika bakata ye pe mawana baye ko beta tangwa awa te gouverneur na bango moto yebimisa Salomo gouverneur ya ko kuta Salomo eskadere na kati ya paroisse pour la pomme on a taillé gouverneur makantima B ayaki pour mabikisa bato te aye na mituka mibale ya Fortuné abi Salomo kota mutuka to ke Salomo abi okokota nga mutuka na kenanga mona tika bato banso bakufa o kasi to sana bitoke no makolo balongo basokwa na makona Salomo te na ndako Salomo baba ndio tambola na Salomo ta pembeni gouverneur atikasi matikasi monsona bana na bato wana mai wana nde to ekokoma Salomo ekokoma tovandi tokomo yoka moto akufi bato bazoki lobi nango to ekotambola na ye akei l'hôpitalo toke kotala bandeko banso o bazokaki bapota moko aki kati ya bomoi na kufa tango tolongwa na okite azongi mwa malamu nkolo abatela nde tokene totambola ba l'hôpitalo nyonso tokomi tokuti pe bato apasi ebele abi na kofuta ka pona ba o abiso te na futeli bato banso o bakangami awa ba mama ba ekobota bana na futeli kisi na pesi bato banso nde ba ekosenga na hôpital militaire de garnison de Kindu babite to ali na posa pe ya maternité abi likambote okomona bilili esika moko ba pesi ye enveloppe ya kaki ba sengi nda sela bango maternité abi na kosala na kwebisa mo konzi katumbi elongo to kweba ndeko to sala ba o moni bande ko na kosala bango ba o babimi l'hôpitalo mokola yambo lundi o babimaki l'hôpitalo na ndako pa Salomo nde mo to so na bango ba ko beta liso moto na moto pa ya juaki libanga na ye et alaki te bakani bato po bakboma nkolo nde ali makasi pe tokozonga nsima te netumba oki ngai kindu eza ya kokufa moto wana Augustin kaka kokwakola tala ndeko yoyebi ti ya nini manyema ya kokufa jo soka Augustin kaboya kolo makambo ya malonga na monoko ne mpona mboka so te kotwa bato oyo azotanga bakoma na bango ba Salomo eskadera ba Shade ba molongo na ye lui laquelle niveau maintenant sur le big si on a bisa de manière en kufa zela bisa yo tu fais allusion à quoi gouverneur intérimaire 2 ans yo kabuya yako loba comment un gouverneur peut rester intérimaire 2 ans babomi maniema 2 ans intérimaire Idrissa Manga basaki maponono Isha Bongo betiye 18 voix kuna bali na 22 sièges azu 3 voix baboyi maponono ote boyango Seigneur bi boyema moto sesa mapomusumu et comme on va boyango bo ba sesa mapo 2 ans gouverneur intérimaire na bokonja IDPS na ko biso point ni ba bombi intérimaire wa assemblée provinciale ya Maniema ekufa bato IDPS batindi 5 députés abatia bureau d'âge ba tikali majorité ba bureau d'âge était ba ke ba fundi et pas bazuze bakati bi bureau d'âge na bino ya lokuta majorité boyango vice-premier ministre ya bango ya IDPS ko mboke koma ya bango batikela bango yango oka te babaka tata tika boulanger mwana nzwaka lipa po biso to ba kongoma te lipa ka ya bango vice-premier ministre alobi aboyi majorité nde wana bokonzi yango wana koko
wolo ya likuna. Il y a de l'or là-bas. Compagnie monnaie na ekuna za eko timula wolo ekima. Po ba mai kuna ba makaji. Na Samabila na territoire de Kabamba. Banuro compagnie ekima. Siko ba mai bato ba koma ko timbola wolo kuna. Bango baza mayele nzela moko ba mai ba koma ko timbola wolo na ba mai. Lelo bakaboli bato ide pêche bazui. Lelo bakaboli batiboli ba mai bazui. Lelo bakaboli babi oya ko so mandoki po to batela biloko na biso. Batangi pe komba mama na kati. Na obate soko mama ni. Ali na kati makambo wana. Yango wana na peso elembo pour que c'était IDPS na bokonda mama manyema bali elongo na ba mai na peso ndakisa. Batie administrateur des territoires de Kabambai. Félix Atie Nzaka. Ministre provincial ya intérieur moto IDPS a memi administrateur à territoire accueilli ko la kisaye et paya mokonja ba mai ya Salamabila. Chez Kabal. Donc on investit l'administrateur du territoire et paya chez Kabal mokonja mai. Ce que vous le matin au moins to ko kate tika ko sangana ba mai te. Et puis ba vandisi mokonja ba mai azolo banabi omoni mokonja nga mampinga chef d'état-major nga esengelo pesa ebotosi. Ndelo ko sobuma manyema. Voilà. Yango wana wolo wala tika la keno malembe. Yo mona ifimbu babetaki ba mama a na masoko na Samabila. Moko akufaka na yebte soko yebi. Oyeba mama na baba nani? Bacha ba soda. Moko jama ma bino bacha ba soda wa pokuna fade sa mekate mai yako beta ye. Bino bacha ba soda wa boko lataka bazipe ya mikuse na patalo kangi nzoto. Tia wango na se beta wango fimbo. Tokande basambusi ba soda biso. Sika watango tokei poso eleki na Maniema tokendaki pepo nzaya moko na ministre des droits humains. Le ministre des droits humains va à Salamabila, il ne fait que 30 minutes ayoki bato société civile ajonga lobi na Salamabila basaki bato mabete ba mamate. Na banza yepa lekaki na libulu wolo wana. A lobi biloko to mona ki wana salamite. Kasi andimite y a pas l'autorité de l'État. Il n'y a pas l'autorité de l'État. Oyoki kaka motomoko bugumese oya kuna yemoko azobanga soko ya biso solo ba mai ba kotika osale mabe. Adjongi na lokuta bato de Maniema ba ya kosika. Pona nini? Trafic d'or. Ba koti kotimbula 15 kilos chaque jour, 20 kg ba teki ba kaboli. Maniema ekokufa. Wana soko tuni yango nani oyo Augustin akoyebisa yango. Voilà. Pas si tokeno malembe. Mukabai Mike, on s'est dit 10 minutes. Jana 600. Voilà, c'est ça cité. Tout n'a ya Augustin Kabouya. Pas si les gens bateau Maniema. Au Maniema, à Kindu, un sac de ciment coûte $50. Demande à ce type-là si c'est comment les gens vivent là-bas. Qu'on le voit comme pas Zangati Nao, Augustin Lagaffe. Hein? Limba, carburant, 4700 francs les litres. Maniema, province enclavée totalement. Demande à Augustin de venir sur ton plateau ici, tu déclines les idées. Ma qualité de personnes n'ont pas au bon Maniema Kokoka. Province complètement enclavée, Maniema n'a pas ça. Il peut bien mater à côté. Moto, asoma moto comme la Maniema passe. Moto soit son moto comme la Maniema. Et si la peine à son moment dans la Kisasa, tiens à Kago comme on a et comme mon tour à bon. Okoka. Nzele uti kisangani yo ekité comme na ubundu poko te balo comme Maniema ekufa. Wana ya bien gonde bato Maniema basonyo comment? Passe le ko lia te musala te. Debi lo balo pamba bokonzi ya mibumi tano ya bozoba ya moyibi. Merci Mike Mukebai. Enfin, Salomon Stadela a eu sa carte d'électeur. Yango wana na bilili ndeko moni. Merci Mike. Atwaki yango. Nkolo abatelaki. Oui. Azui carte d'électeur. Comme elle est éligible. Voilà, merci Serge. Est-ce qu'on peut voir quelques minutes Salomon Stadela Azui carte d'électeur? Yango wana. Voilà, azonga na Lubumbashi. Lobby. L'autre mokwami tano mokwami sato bakutanaki ye na Shadari. Ah, ngape na Shadari to mwanaki. To yemi banjebo ba Maniema wana to bini mwa muke. Po seleki. Lo mokolo ya misa to bakutanaki ye na Shadari. Akobomba te. Ye na Shadari na Matata. Basoluli. Kasho ba solaki na ko bangwa te.
Merci. Collez la vaste. Non, Zonga Serge Makoso, Zongelanga Yawa, je vais demander cette image. Alors, commentez que ça le belé na image yo. Alors, Serge Makoso, c'est vraiment tout un reportage. Tolanda raconte ya Augustin Matata Pono Mapom, Salomon Stadelana, l'homme des coups sur coups, Ramazani Shadari, Nakindu Maniam. Ils avaient rehaussé de leur présence le Forum pour l'unité, la cohésion et le développement des filles et fils du Maniema, tenu les 14 et les 15 février 2023 à Kindu, Andine fils de cette province. Il s'agit d'Augustin Matata Pogno, d'Emmanuel Ramazani Shadari et de Salomon Kalondaï Dira. Ces forums ayant effectivement produit ses fruits en début de soirée de ce mercredi 22 février 2023, ils se sont tous trois rencontrés en la résidence d'Emmanuel Ramazani Shadari en toute convivialité. Pour la petite histoire, tout a commencé ce jour Grand Kivu chez l'ancien Premier ministre Augustin Matata Pogno. Après près de 2 heures d'entretien à huis clos, candidat président de la République. Rien n'a filtré de cette tripartite malgré toutes nos tentatives de leur tirer le verre du nez. Vous avez déjà vu les impressions, non? Non. Racontez ce que vous voulez. C'est mauvais, on va aussi le Sûrement que les heures, les jours ou les semaines qui arrivent nous réservent une information capitale découlant de cette rencontre. Comme qui dirait, attendons la fumée blanche. Voilà. Alors, Mike Mkeba. Au monde ba ko tambana ndia. L'autre dit qu'il a été. Oh, yangwana to monite. Yo monite te molili pembeni l'autre dit qu'il na manyem na kindu ya kate. Bon, Mai ya kate. Chombo oyo connexion boye. Chombo. 5 ans ya Augustin Kabuya. Merci. Wana lobela kate. Merci Mike Mkeba. Alors, Matata Salomon Shadari. C'est clair. Bozo bombe lebsoni. Et là, on dit, bombeli, au moni bango ilongote. Et l'obami ke, toko sangana pona ko bengana bokonzi ya kanyaka. On dit mi ango sikoyo. On dit bongo na sita yangana yango. On dit mango sikoyo ke raisa ko tia Moïse Katumbi poa. Yango soko atie biso. Yango soko atie biso poa ngambuni. Ngambuni pasi na oni. Yo go yango pasi. Soko ya lito sali yango na moi pona bolama Kongo. Tango bango bakendaka kozwa poa ya raisi na butu ba yebisaka yo. Coalition. Bango bakendaka kozwa na butu. Coalition. So moni yango malamu. Et bon, il y a beau te dire les boletao. Et là on mourait l'Obama qui était 3 heures du temps donc et bien les balobi que bako saliba na butu libala bondoke yo kanga bango na kingo bakoma kolela la kolela tete eko bi zongani moto moko zonga moto azonga na mutualité ngana bokonzi ya kanyaka ekomi ngamba tozongani te bokonzi ya ba pepo kaka na pepo. Non, ça c'est la diplomatie agissante. Diplomatie? C'est la diplomatie agissante. Il faut qu'on ait parce que mboka za insécurité ko li futa na yango liboso ezalaki pepo pona ba investisseur. Li futa na yango embargo levé. Toke man. Embargo levé. Na peso litato li embargo. Yo boye bakango te. Liboso ezalaki mikonyo so na kati ya pepo pour chercher les investisseurs.
investisseur a été le meilleur mon côté à dollar et baluki comme une diplomatie à distance. Yo y a eu pas de balongola mbago. Beaucoup ça il dépêche beaucoup de fait capable d'obtenir ça aux Nations Unies. Mais qu'il y a France ya le gars bango boya bango na Mali, baboyi bango na Guinée, baboyi bango na Afrique de l'Ouest. Babi poto lukanzele ya kozonga na Afrika to bundela Congo démocratique. C'est la France qui l'a fait. Pour essayer de se réhabiliter en Afrique. N'a pas besoin de ça mon sous pour mon athée. France a ça y est comme sous boy. Biso to baratina na ngote telelo. Tango babi mo kilobi 6 millions de morts. Est-ce que c'est Joseph Kabila qui avait obtenu ça ou c'est la France? C'est la France qui a mené cette diplomatie. Sous Chirac est là et comme il a mis l'ouloulé à Souka Paul Wabokondi, sommet d'adieu. Kabila bo ke ndatinde lié kamere. A komi kuna pesi kamere motabi nyonso na se pona mboka bino Kabila yete. Ba kongomani ba yebi yango. Pour tali cette France a moto sali yango biso to biti na 6 millions de morts. Kabila le 6 beaucoup du Félix yango aussi là. Où est la commémoration des 6 millions de morts? Mais moi qui bouquet. Wapi epai to tongi atali banga ya moke pona okanisa 6 millions de morts. Félix Tshisekedi soit akoko tanga makasa na yemi konyoso 6 millions de morts congolais en 5 ans. Où est le monde mémorial? Et pas être organisé à bateau bakufa wan. Rwanda so okay bisika mboka ne mobimba batiaba et sika gokundola bateau mamba bakufa génocide. Où est le mémorial en 5 ans de pouvoir de Félix Tshisekedi? Mais Mukeba boya ko beta tolo lever ya mbago ya Félix Tshisekedi. Ana makasi ya kolongola. Mais Mukeba pour nous c'est la politique à haine. Haine. So bato bako nyokola bazana haine Félix Tshisekedi na bato bana haine na bakongomani bayoka bakongomani yo bingana na haine na bango. Oh pas so bango ba so bakongomani yo zo mona ngote. Souffrance aux gens en Congo. Mais on a dit la union sacrée au long peu la union sacrée na ya pour se rattraper Mike Mukebai. Wa na to sto balo lo. Alors to si oboza liboso za bananga bokolonga mukonini. Siko to longo comme to longo na état on de kozulu. To si to longo où botika biso to kei. Bon mais meloko na bino pola moyi bibino moko. Est-ce que groupe na bino na bouti na maniema bo ça la face. Il y a béton et Félix Tshisekedi. Yango kombo bo pesa ye béton, ya béton yani. Kombo bo bamba ye béton. Béton yani. Parce que son camp ne gire que sur son deuxième mandat. Et bon on na pekisi bango. So bato ndoto na bango ba banza te comme solo ko pekisa bango. Si Chada il passe à banza te ya comme président de la République. A comment? Si bato FCC ba FCC biso a soko lingi ya été samboka na yo. Kuita mili ke mati bato ide pesa na moto, bato ba uti na santé te ba bikina ba salate. Déjà qui n'ont jamais travaillé dans la vie, bah comme on bongo, kuita mili ke mati bango, yo kolanda bango, tika bango biloko bango botso bango lo ba ko boma bango bango bo konje sezi bi bango etenda mindu ya mundu na miso, ils voient pas. Ba ko la mukabo po. Okingai? Quelle est votre vision par rapport à RDC? Ensemble pour pour nani mbolo la bango o bacha na c'est ça aya parce que bozolo ba to no malembe yo zo tinda ngai na makambo awa bozolo na bango bacha to kelo malembe mbolo la bango bacha le président du CESAC benga ye président CESAC yo lingina le makambo wana ya campagne awa te campagne te président ya CESAC on se vantait trop akanga émission na yo on se vantait trop vous étiez gouverneur. D'autres disent que votre bilan était négatif. Maintenant, vous êtes devenus des donneurs de leçons. Ndeko, ele ko ya bilan ko ya. Tokoya ko sala débat wana. Siko toko landa bango ba ko sala. Okite mukonja mboka kena Sénégal. Oki makamu konja mboka ba kena Sénégal. Ngana yeba kangote ba la kisinga bono ba reso. Mukonja mboka habite tokomusa mapa ya Manyoko. Yo sur les maps à Manyoko na Congo. Il dit que nous fabriquons maintenant du pain ici sur base de la farine de manioc. Et puis ça dit que Congo ce qu'on consomme sous farine il y a blé et bon ben ils sont bon 10 millions à 20 millions. Hier mon comme on mboka salia. Yango lipa ya Manyoko ya gandeni ya salia yango. Obi que bokoma ensemble pour la République bokoma ba donneur de leçons. Les chefs d'état devant ses homologues. Bokoma ba donneur de leçons. Yo kama mboka goba. Habite comment on lit mapa Manyoko. Elia makepa bindeko yo so le lipa Manyoko. En âme conscience Maki Mukeba. Vous croyez vraiment en âme conscience vous croyez vraiment que Moïse va diriger ce pays? En âme conscience Maki Mukeba. Na ya no na malembe. Tokei. Na ali mopanzi sangoli na aki mopanzi sango boso ko koma député. Ça c'est connu. Na landi politique. Bato ebele bachola bango ba kozoka bokonzi te. Bato ba konya mboko. Bato ali boso bachola bango ba kozoka bokonzi te bango banani. Palu ya Gizenga.
wana tango wana mozito moto ayebi ete to kotambo na tango azambongo bato kama ba asunga ngai asunga mukeba tango aka mobola lokwa ngana ko sunga ye bato yebaka te bazwaka bokonzi suka na yango bango moko IDPS bato twatsolaki bango ba ko bokonzi te ata bokonzi ngo za moyibi bazwa yango te e bongo biso ndete to boma Yesu to kozwaka bokonzi te Yesu oyo ya biso nde ba Yuda to bomaka Yesu nzamba ko limbisa biso to kozwaka bokonzi te. Le dessein appartient à Dieu. Toko bunda bakoma bako tamosa dosa. Bakoma bako mona o katumba osama kanisa ali nango. Okinga tango ngana lekaki mon ponomi quand j'ai été élu en 2018. Les gens de l'UDPS notamment Paul Chidumbu. Baleka betandoke ba bisa bana tsaba ponanga ite. Oyebi? Po babanza te ki sa ya bango. Chidumbu baleka betandoke ba bibo pona yete. Acholi mbuta mutu eten Tshisekedi pona lobaki te etate mbuta mutu likambo ya saka mabe likambo ya saka mabe na leka moponomité bakongomani bana posa ya bato ba makanisa malamu o bana moyibi te lokwa na bokonzi union sacrée tala moyibi na kenda ekindu na jongi na okuta babisi balongo na paidi pepe comme ndako babisi bokonzi ya Félix le palais du peuple devenir un entrepôt de bus. Ça c'est quel pouvoir? Ça c'est quel pouvoir? Le pays peut devenir un entrepôt. Voilà. Nous avons rappelé les téléspectateurs que tu as mis dans le canal spécial Mike Mukeba Koso, cadre et ensemble pour la République, député provincial élu à Kinshasa. Deuxième partie de l'émission, la démolition des constructions anarchiques à travers les 24 communes. Il y avait une province, il y a Kinshasa. Avis, il y a Mike Mukeba. Il y a Liboso. Il y a un garage. Ezali na barabara na Kingabwa. Ako ba garage na yalo kwa station. Mbaboni garage kwa na station. Pe station zene siko singele ba ko batunga yango. Boko jabango inyo sake moto tongisi ba station bisika nyonso. Na Ledia. Ledia tongi ba station bisika nyonso na Kisasa. Na kanyaka ko kanyaka ba tongi station. Ako do buka oya ye. Et na barabara, c'est sous l'emprise publique. Tango ba construction anarchique. Et ali mawa. Bokonja Félix yango nde bokonza construction na chic na kobanda ye mo fe Tshisekedi yo mona kate fe Tshisekedi ko mo konza bo fe se ako moko ya moke microfinance. Il n'est pas allé inaugurer ça. Le bâtiment est adossé à plus à l'aéroport militaire. Le chef de l'État arrête une journée de travail pour que Kofungolanda Kouana construit sur l'emprise publique. Ndakisani yako pesa bato na matière. Quelle leçon il va donner aux Congolais? Il est allé inaugurer un bâtiment à la siège d'une institution de microfinance. Mais on prend l'exemple de Netanyahou. Tokei Malembe. Tous exemples de Netanyahou. Tokei Nanaba. Faut se na balabala Mukeba. Na commune on va lingwala. Kasi ba konzi bato ba kutikesa mati. Bango ba sa ngote. Ngobila Gentini. Akamata pesa rond-point na Barumbu. So okei Kabamba okomi na Flambo. Okeli boso na Kabamba. Rond-point ya Kawana. Na rompo wana député provincial moko akoma moto aseni Roger Bimwala élu à Barumbu anakati ya rompo atia terrasse atia bilo masano bana des manèges d'enfants atia salle de conférence. Qui lui a accordé ça? Ngobila non? Soko ba robuka ngala ko mwa mabete poto Kongo et qui ça c'est comment kitoko tibobuka bato baso eza ko ponate pe bino moko ba konzi sima boya ko pesa bato bisika wana te. Bolia kambongo mboba to bafuta kampako. Nani ayebite na lobi yango te awe pa na yo. Babu mesi bapesa ka bato bisika ya mabe, babengi yango na mokanda précaire et révocable. Ngo bate so na tio wana so balongoli lo mbongo ne ko feli. C'est quelle loi ça? Oh bite ba tsa eloko bongo. Donc les gouvernements se volent les citoyens au vu de tous. Wana o ko ba netando ke te so e ka ko ya mongo bila o mona te. So babuka yali malamu pour na bongo ça ça. Toke na ngote suka. Et puis et beaucoup de ça là, l'UDPS et l'Union sacrée, ils ont beaucoup de gens ont échoué complètement. Et maintenant on est dans les actions tap-play. Pour na kola qui s'était tout ça. Makambo ya minene ko ça pour la Congo qui ça c'est bon là-bas ko ça là. Mpa ko futa mana kisasa. Ça ils peuvent le faire. Batonyo so ya mbongo ba ko futa mpako. Mbongo ekota po kisasa. Je ko ko ça yango nango bila. Bakoka yango makambo ya solo poko kisaka iboso ba yeka ba pe babuka bakenda te bisika nyoso bakubuka
est-ce que pas babolate pour anika bato bazanga oh ya pas inde sere comme on a babo zali babuka bato batongi na gombe pembe ya rai pe rai wane ali le pango onata babuka mokoni tunga gombe ngobila akamata bawenza kanga zando azoba mawenza tchana rai y a pas de marché ici municipaux installés sur le rail na sala ngobila te ndagisani ba bisabato bakenda babuka bato banso babuka pe okuna o fese tsike dakenda kofungola babuka yango qui ça c'est que dans les bossos et ça a été action t'appelé travailler réellement pour la transformation yepe ngobila on a okite ba comme obengana yi bato ide pesi bakani babi moto azako batela ile kwa za isute ba obengana yi soto zonga na session ba kobengana e bongo na kobeta maboko Mukebai, est-ce que son bozongi na session beaucoup kolobela pe likama démolition pendant la plénière. Est-ce qu'il y a assemblée professionnelle ça likambo lobelaka boniko yo moni awa te les bosso ke kindo awa fasi kamba bimisi bilili bato ya fondation Godé pour ba ko toka zelo ba ko bwaka na vandal o mona ki yango te o ba ko montage wapi yango wana musaba saka mbongo bule matari e uta gouvernement central 2,650,000 $. Bato basala ba ONG na bango na ba député na ba konzi ya assemblée provinciale nde wana obandi difute ko bimana na Kenya na bosana ko tindelo bilili yongo bila na jekoko ka ko buka bandaka bato ba ko kufa na solo na binza na re maternité jekoko na ngobila bo moni yango esika o eza lubwa kwa munene pa ya linda ko ya bakintwadi na re maternité ngobila bongo la libulu wana ya lubwa wana e koma fulu matita wa solo nde kolanga bato ko kufa pene wana maternité ali basa zemi na bana bali wana banda na ko lobango so e kanga na monoko are wana babongo lengo kombo elongo are maternité komi are solo oka na ye wana na komi wana na koti maternité pe mekanga mingai singa bibato ba ko vanda kandeni babi soki mokolo wana manoko ko mvule beti solo wa yembala zomi ba Congolais sont en train de mourir là ba ko bela ba ko kufa wa ba moni ote gouvernement santé maman Eve Zaiba atindaka bato banda atinda bato telelo na betele ekutu maboko abi maman Eve sema makambo ya malam telelo atinga na ye tout ba Congo mani ba bato te ba nkoni ya ko sangisa kola maman des donc opération coup de poing et kenende tina suka babuka jekoko mulumba garage na ye babuka yango mais alongola déjà morgue na ye morgue babi Gautier se akomaki abi alongoli tateki moto nda sombi nda alongoli Gautier se moto kolobaki yango ebongo ya lingai yo yoki jekoko yanolaki ye ateki pe morgue ko tsambongo moke po eza eloko babula garage ko tsambongo alongola garage totala alongola yango babuka ya bato banso babuka ndako Félix Tshisekedi ndo fungola babuka yango le bâtiment qu'il a inauguré babuka yango toza biso basolo lenge moko liboso mibeko o bokonza inyo sakete Félix Tshisekedi yaza mibeko na ye biso pe ya biso babola bazangi wana nde tolingite wana nde toboyi oyoki Mike Mukeba kuna pa l'assemblée pe professeur kondongwana to bakata biso mbongo 500,000 francs sans agnos na yebisa nde na yebo 500,000 to yango bafuti ngaite assemblée provinciale za faillite assemblée provinciale na gouvernement provincial faillite ba ministre provincial 25 mois ngobila bomengo bakisasa cabinet ministériel 25 mois basali ya bulamatari ya ngumba kisasa 28 mois bato bapesa bandako na bango na gouvernement provincial le gouvernement provincial loue ici à côté na avenue Tombaba pe avenue province monta bato pesa ndako nyungu comme il y a 300,000 $. Ngobila futa kate alingo bimana ndako wana te bato ba kolela bimata l'État ko futa kaka katamba la musu ata yo soke na bokonzi na tia mofuta ni mosusu ngobila dinda mikuna akanga mi wana liko ngwate la ville est en faillite la ville de Kinshasa mbongo ekotaka mwa moke sepelas gentini awera fere nani leki nanga nani kaka mingi nani oyo abetaki na stade a héritier Watanabe nani oyo jibe dide ya mofude tala kisasa gentini ngobila yango wana kisasa
Qui ça dit bakuma beba la kisaba sa nini tolongo na kimbuta to iko kwela maboko mabeko leka to sala nini Mike Mukeba iko merci. La ville est en faillite. Oui. Tango bako baba nyongo bango bako tika na bukonjo yo okolela. Merci. Alors dernière partie à l'émission, ça défrait aussi la chronique, c'est le rapport du contrat chinois. Oh, vraiment pour tous les matamaka. Et de faire chronique sur de quoi quand c'est contrat chinois, le rapport ont publié. Alors Mike Mukeba, une escroquerie ou un scandale financier? Bato bako bate alingeti musana ya saka epai batinda kaye na bete ba maboko. Kasi alingeti akosa musana. Pourquoi ko banza teka ko bongisa nyonso? Boyebi te politique afetifeti sekedi réalité pote babimisa moyibi libanda. O alingeti akosa ali mingi. Bituka o ali pona ko bunchaka nyaka ali kaka chef. Nyonso kufa. Tondi mata alingeti apesinda kisa pona Kongo ya lobby. Tondi maye. Assemblée nationale et allié tout cas à contrôle et koufa. Bango ba yokana fait Tshisekedi 21 000 tais-toi. C'est ça le contrat. Assemblée provinciale nyonso ya Congo. Ko bande ya Kinshasa instance de contrôle. Oyoka bango ba saka ba lukaka parce que mbongo est-ce que mbongo ko bunga te. Cour des comptes batia na C. To allié na direction de reddition de comptes au ministère des finances. Directeur wana batone ba saka likelimba. Na sanza ya mine ba ko banda ba audit. Directeur wana akwebisa mwasi na ye akenda kokota banyongo pour ayebite mbongo koya bakosa rapport contre le gouvernement provincial, contre les assemblées provinciales si ba yoka ba pesi bango mbongo moto fait Tshisekedi ataka pour na lutte soko agent de lutte contre la corruption asaka ata poso moko te bakangi ya ko tsenga mbongo na chombo o ningeta osala ate kokite bondi maye ate ya kundola ka ya bokonjo eleka o ya kundola ki ya mama kintwadi yo landaki yango te ya sikomini ya bokonja fait Tshisekedi te soko ya kundoli bazuze basaya loko te fait Tshisekedi moko akangi miso bolingi alingeta mais balobi akundola peram yango na lobi na akundola pe mi boye akundola pe stade na lobi boye ba o ba ko bata sali nyonso te na pesi bango raison kasi botalo ya ko sana bokonja kanyaka c'est qu'il fait ya ali fonctionnaire que de bundisa ba politicien akoka. On va dire peut-être bon on se va au côté il y a bundi à ça il t'a moi mon cœur te compte maïté si commune il y a bimisi so comme moto batangi na si commune à moi te batangi na okuta ah lobi za okuta c'est la paix rapport à Ram yango to ke na malembi et c'est lui ko bela alingeti ah ça la paix à Ram kasi yango te po sali ya Ram te o ya ko sa ma mpo na mboka banda ko chola yango okinga indeko si commune na bimisi si kayango ane bimi oyo amoni te batangi komo ya lokuta loko na okaki Moïse kanga liki nanda ko sango yo yoki ndeka da ko tata bana te akoki oyanola wana contrat chinois akoki oyanola akoki te abatu na yebo ngai te babi nzela ya 3 km 30 millions de dollars bon oyo kanga inte ko ngai pe nzela ya ko tonga te une route réhabilitée nzela wana ezalaka babongisi ndeko bongisa badumisa moyibe bato komi ngambo ndeko oyo amoni te bakoseli ye makambo bango batangi mokonzi Katumbi Katumbi ay gouverneur Katumbi akoya kotalisa bango te nazalaki na likambo wana te e alitenga na banda ko belela wa Katumbi anga ni tete Katumbi akotalisa te likambo gouvernement sata ya la kite akoya maboko pembe banyo so ba bofunda ye o Jekamine bozwa ye kuna na kati tango rapport Jekamine awa Sama Lukonde ye mokabi bobi misango na te na talanga na kati te yo bite Sama Lukonde utanga Jekamine okingai pataki Katumbi po ani esengenga siko ndakoma ko lenga awa akoya ko la gesata yaki na pourquoi cette escroquerie d'état boy sika eloko mosusu eloko nseme zamabe bayibi mbonga bula matali soko ya ko pesa tetumu yali na ko beta maboko ngana ko tikala ko pesa bato maboko na kate wana za moyibi bango na ngana bango na ibaki na bango ponga ya ko beta maboko tona bomba bango ndeko na ngai eloko liteya epesi liteya ya oyo alingeta pesi biso na makambo ya sikomine contrat chinois ebi ya liteya nini mabe ali na bapaya te mabe ali na bakambi na biso sono dirigeant Kabila bakini bato Kabila babi mindele ba mabe les occidentaux sont des impérialistes tokeyi pa ba chinois tokosa win-win tala win-win de nous so bapaya ba eto sangana na bango toyibi c'est comment que ne mabe bapaya bakomi mabe sika wa bokonja fait Tshisekedi Kabila abi mindele mabe des impérialistes akepa ba chinois win-win tala win-win pas ekomi
Félix Tshisekedi aye. Na oki batone ba comment ba pepite mindele baza mabe. Ba ke osanga na ba turc. Ba ko tonganda kwa wawa 300 millions de dollars na pays de la justice. Et talani na affaires étrangères. 300 millions de dollars. Wap appel d'offre. Wap appel d'offre. Mbongo wane wuti wap payer na nzela nini? To yebi atata mokete. Oki ngai de kolanga. Neti tala na ebisa yo. Pasi ya lingeti. Ah lingeti yo ko kufa na pasi penza. Bato pai bo ba ko betaka lingeti ba bien alingeti asai musa malamu te. Ah tali ramete. Kuna pa fait Tshisekedi nde anyo kwa maka. Yo bandi bato bali na bokona fait Tshisekedi balinga lingeti. Na tuna yo zo. Awa bimisaki makambo ya communier ya mama Kintwa. Yo mwende bafinga ki yete. Abimisi yango na mpoasa. Fait Tshisekedi qu'est-ce qu'il a fait de ces rapports? Oh qui va bengi mama Kintwa. Tolo na se kolela nzambe abiki po nzambe akoma nzambe ya ngolu ezaka nzambe eloko ya lote mbela peli moto. Merci. Akomi libanga mungwa Mukeba Ikonso. Alors ba message ye tuna honorable Mukeba Katumba sali 8 ans na Katanga lokola gouverneur atiki nini ya kitoko polo bisoki akomi président akosala nini Martin Mutatuni na bina koya ko to campagne te na boy baya ko baya ko kanga canal presse. Merci tolingi toyeba depuis Mukeba ya sa député mandat kalate zo sila asali nini pona ba kinois alo ba vérité alanda ngaite ba initiative parlementaire na memi ya contrôle ya alanda ngaite na china bongisi edi na ngai toko zonga wana ko tsedi na ngai pe debi sabala kisasa mba musubo eba mosa député te. Les députés est là pour légiférer et contrôler. Oh bah ko sabino député ya bwa ki mabanga sika banda bonga mabanga na mbongo moyibi kisasa se bongi. Oh Mukeba sa ke lote ni ngamo ngabongo salingwala to yali mo sala ya gouvernement provincial ngai siko na pona landa gouvernement provincial. Ngai na sengaka batiaka na budget ya gouvernement provincial batimbola terrasse o ya lingwala. Chose que batimbolité obengi singo bilaboy soda bimi abatela ko le kate na ça une question d'actualité maye dindi ndeko na landaka te bato ba kufi j'ai fait une question d'actualité pongo bila ya ko yanola question d'actualité règlement intérieur lui tout député peut en période de session requérir des informations auprès du gouvernement provincial. On dit auprès du gouvernement provincial. Le gouvernement provincial comprend le gouverneur, le vice-gouverneur et le ministre. Bango ba bakisa tena ba commissaire généraux. Nani ayanola ngani nani ngeli nani oyo nani o ala ta lokwa munama lokwa arc-en-ciel ayanola ngani abio le gouverneur ne peut répondre à des questions voilà yoka bana kisaba ka une question de politique générale pongo bilayate ayanoli bongo pe le kina ngongo bilayete alors que le champ de la question d'actualité est déterminé dans l'article na tangiwana kasi o ali wana mo bateli yango bila akeko ko makambo ezanga nzela pisima nango so akomi bongo atindi bana ye baye pa na ozulu bandi ofinga ngai merci bana na ye wana nani oyo mususu nani oyo kotanga kombote beledu na ye naniga so na ye bo so na lobby ye bateli ye mosala petaka te alors na tina ye bogobika bokozamo lo merci honorable alors ba petit nanga na ye tozali bana banzambe. Merci. Honorable Mukeba akendaki kindu kaka pona rolma ya escadela to bazalaki na masolo mususu. Wana ya makambo ngoma na biso ona kendaki na moyo. Na bosani ko yebisa yango Kongo ekokufa. Ndeko na komi na kindu. Conseil de sécurité provincial basalim. Poto apena bato na kati na bango yango bayebaka te. Conseil de sécurité provincial. Basali réunion. Babi oponi Mukeba ya ina kindu. Na gota mwana mboka na ngai te. Moi, mon nom devient un sujet au conseil. Merci. On s'occupe de bêtises. Honorable, alors, que l'État et sali négociation à M23, à un vrai Congolais, toté, atika théâtre, pe lokuta, tati mutakomi. Honorable, Moussala na ye kaka ko critiquer ngobila. Lelo amoni makamu gouverneur na vice bazo sala, kota ordre pe bo. Télémana no. Yebisa motongo. Yo motongo bila yo. Pendant 5 ans, tout ce que toi tu as vu, c'est ici cette action de t'appeler ici à Kobuka Bandakou. 5 ans durant. Nous allons ça à Koufala Kisasa.
nzela za kokufa nzela nyonso ngobila kutaka mobimba ata moko ta kotika mobimba tala so ba kongomani ba ko bomba mboka ngo ya sa ndenga sa atuni motuna boye sika ko benga guvu abi guvu yoki nani oyo nani zulu atobima kambo ebongo ngobila pe ndaya zakabia lomba ka fa akolomba iti. Merci. Tuna honorable Mukebai basangani na batu oyo baboyi ko s'enrôler pour na résultat nini. So ba takabia baboyi ko s'enrôler wa ete batakabia biso to sangana bango. Wana motuna wana tuna batakabia. Biso to s'enrôler. Ah, ezali regrettable pour na député RDC aeka ka kokomisa ba français ba ko so bokonzité. Ba blongo so bokonzité aussi longtemps bosa en complicité na ba ennemi à Congo pe. Donc bosa complicité na ba ennemi à Congo bokotika la ka jamais ko so bokonzi lokola ye nzambe koso lokola ye wa dobi wana lokola ye moto anzambe ye tata kombo ne nani te eza mama komone mama Nadine mama yo nzambe te yo moto yebi lobi so ngai na okufa lobi to yo kokufa yo yebi honorable Mukebai to ici na pression 2 minutes au ça la message ya suka message d'espoir bien sûr na ebisaka ba kongomani mikolo nyonso babungisa nyonso bazwa biso nyonso na bokonzi ya Félix bokonzi ya ba pepe bazwa biso elikete Congo ekobongwana ba bakobongola Congo bakouta na mapatate bakoyi na se bakobima na se ya mabelete eyali yo eyali ngai biso baso elengo nakobela bandeko te bakenda enrôlement nakobela bandeko te mokolo ya maponomi moto atonga ndako na ete ndenge mokonzi Katumbi abeleli biso baso tola na bureau ya vote po te Félix Tshisekedi asa biso te makambo asaki biso na 2018 yango wana bakongomani to telema to bongo ya mboka. Et ce que ça qui a un téléspectateur ya koyamba pona bino na canal point spécial honorable Mike Mukebai Koso cadre et ensemble pour la République parti cher ya Moïse Katumbi Chapouepe député provincial élu à Kinshasa mingi penza na commune ya Lingwala. Merci. Rediffusion 21h30, deuxième rediffusion 0h30, sixième et dernier numéro à poste sur Canal Presse. Tokutani lobby na tigibino na maboko ya Isa Longo. C'est parti. Kin matin.